Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Des rôles partout, des affiches, donc ça va noircir comme a dit maman Rachel Toby. C'est pour le 30 et 31 juillet à la place Sainte-Thérèse Angéli. Il y aura des invités ici, on va parler avec des gens, il y aura des témoignages et puis vous allez suivre les annonces et quelques clips avec tonton Gauthier Kele qui est à la régie. Ça va bouger, on va recevoir vos appels. On est en direct sur De La Foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. Nous parlons à cause de la foi. Merci à Yanathan qui fout à qui derrière la caméra. Merci beaucoup à David Makassi Mingi. Merci à Ingénieur Trésor Tingi. Là, je vois tonton Gauthier Kele. Je vois tantine Fanny Djonga, la secrétaire. Merci beaucoup à Yadodo, Dorcas Massiala, papa de Yumu. Merci à tous nos amis du groupe Le Bon Samaritain. Ils seront avec nous ici aujourd'hui. Merci beaucoup à notre père, Bana CFC, Bana Kodef. Merci à vous. Les rendez-vous est fixé pour le 30 et 31 juillet à la place Sainte-Thérèse à 14h. De retour sur ce plateau spécial à cause de la foi, 7e édition. Mesdames et messieurs, on continue notre tranche spéciale à cause de la foi. Vous savez, c'est pour le 30 et 31 juillet à la place Sainte-Thérèse. Donc, samedi au Izoya, na dimanche. Jour J, moins 9. Jour J, moins 9. Tozalawana. tout dit va. Et le monde a le pasteur Jean-Paul Miata, l'homme de la foi. Tout bien Mikolo, le porteur du Christ. Et Mouta Memi Kalou. Mouta Memi et Loko. Je pense que c'est ça. Mouta Memi Ango. Bah, plus c'est hollandais. Il faut célébrer Pâques.
bah école ici Jésus-Christ Nazareth wabi mais il faut tout célébrer il faut fêter Pâques il mon kolo fête bah on va y bisaï habiter beaucoup na ville bon mon am tamemi kalu mutamemi Christ bolandai côté encore tamina pe beaucoup deux aïe bango bazo kenega simasi yo mais kalu amwe za na mai akena droite ba on peut ba virer akena gauche ba virer akena tout droit bango wana tolanda na biso Yesu Masia Nazareth yende pa na solution ezali mutamokila ko pesa yo apeso lelo lobi atongi apeso lobi kuna tongi lisusu mais Jésus-Christ Nazareth apesaka apeso na tongo apesi suna ba 9 heures na ba 12 heures apesi lisusu comment peut sonner au kindela o donc apeso na mtema moko merci Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant véritable nzamba mayata nzamba akosaka te. Voilà, de retour sur ce plateau, je vous avais dit qu'il y aura des témoignages aujourd'hui. Je reçois pour vous un frère, un merveilleux frère. Il va parler aujourd'hui, il va témoigner. Azandeko oyo ayamba Jésus-Christ Nazareth na à cause de la foi. Yango bozomo na tanto ba cause de la foi oyo eza motuya po ya biso, eza motuya po ya peuple de Dieu. Yo oyo ebinzambe te, yo oyo sambela te, yo kambela oyo. Yaka le 30 et le 31 juillet. Tout dans le témoignage de on a besoin d'un plateau na yambaye. Bonjour mon frère. Bonjour, parade ma vie. Vous se présenter bande obaye ba kombo na yo. Oui, ngai le frère Ngwala. Asa frère na kata centre évangélique de la foi en Christ. Sika mo Nzambe, l'évangéliste Jean-Paul Mayat, le pasteur de la foi au Kama. Voilà, il s'appelle frère Ngwala. Il évolue au sein du centre évangélique de la foi en Christ, comme il a dit. Et il a un témoignage, c'est un frère merveilleux. Il va témoigner la grandeur de Dieu. Vous savez, tant que ça, il témoignage de Zaka, pour que tombola, il se souvient de Nzambe na oasel na bavi na biso. Koyo qui s'appelle quand il y a diable soni, ou peut-être balinga qui osaka na balien, osaka sur place ou avancé, te au monde a kembo Nzambe te. Peut-être bazana même quand on a difficulté baebake ezana mutu moko wa changera ba vie ya bato ezana mutu moko wa mutu dalene ya tombole pe mokile kamwe lui c'est Jésus-Christ de Nazareth le Dieu vivant et véritable le Dieu de Mayata tout ça nande kongwala awa ezaki édition nini circonstances ezali ndenge nini oyo yaka à cause de la foi papa Rabi merci naï. Et ça va la 4e édition, à cause de la foi 4e édition. On a commencé à la date le 2 juillet 2017, à cause de la foi 4e édition, la terrain Bouddha. Le 2 juillet 2017, à cause de la première édition, où il y a un Njili. Pour l'édition précédente, et ça m'a fait. Tant que CFC bandi na njili et nzamba taisi momu na kolo le pasteur Mayata tous na terrain ya Bouddha na terrain ya quartier 1 juste na entrée ou kala ya njili to bi c'est bon et to lata je crois ba polo ya jaune je crois to lata ba ezablo non maputa bilo mo bon so na bo sanité et mkolango je crois ça le 2 juillet nengo lobi 2 juillet dans la date on ba jamais na ko bo sanata na ko mi koko. Jamais. Na terrain il y a terrain Bouddha na c'est quoi témoignage na ezandenge nini et nini sala ki oyamba Yesu Masia Nazareth d'abord tozonga nano avant oyambi Yesu Masia Nazareth le quoi mo continue mo bix na le 2 juillet to comme on appelle wana mais avant ozala ko sambela to ozala ko sambela te et avant na ya oyamba Yesu Masia Nazareth les 2 juillet na terrain Bouddha et biso na so bana na katsandako et ndenge zaka uzamu na katsandako esika ba para ba memo zo kende kaka ouais après ça habite au kota a au kotia to kebo kebo viko zamu na zo mona kenzela ba para ba la kisato ba mema yo ezanzela we sengelo landa OK mais or za kinzela te vraiment sengeli muto landa parce que bisika to wande ko kende wana ezaki bisika te ke Yesu Masia azaki Nzambe azaki mo kontipe mo bikisi Jésus n'était pas là non comme beaucoup de Yesu butu etanga mate oh mais ba memi ope boke sambe ba memi wana bo sambe la banani bon ezaki bona ndega la banda ko mo ndeti mo ndako ko na ko ba munene ba photo ka ba tata boye mama kingani ba bambi ba tata ba photo
Bangwalande, c'est l'autre place où nous allons aller. Bangwalande, bazaki ba. Au 5 ba photo adoré, ba tu 5000 photos. Banzambe, Molongo Santu, ok. Mais l'autre aussi quoi et il y a encore banzambe zara de papa Rabi. Amen. Parce que muto yo et na golo ba penza me maranga na l'église. Où ya Yesu Masia Nazareth za maman Boutinga. Elle limisa fona tanga kombo. Si. Maman na biso vivre zaki tout le monde gobé les arguments trop na vie na ngai. Na roza na beli na janvier, février na go bonga. Max na bongi avril na zongi sous malade. OK. Donc on a yé donc le beli moi santé zongi moi bien, tu étais très maladif. Donc obela bela pas en pam. Donc on a zomo na seconde moi na bela moi trop boyé. Souci na solution. Ah OK. Ne balobaka moto azo abelti moi ki tuntu. C'est ça. Nyonso ba esa sala osala kaka. Solution pour moi na ngai. Il y a un moment où qui au cœur de l'église, nous sommes commencé à l'église, l'église va s'engager. Nous sommes pas s'engager pour nous c'est une fois après sambo. Au cœur de solution pesante. Si tu veux que l'église opena et on a besoin de tata ou tata bafuta batu. Ce que kune zalaki soroye pour que obika. Il faut boler kana séance à kosokola. Kosokola ndé. Il faut pas sokola yote. Faut sokola. Ah. Malabuni. Donc faut au la 9 séances ya kosokola. Donc matin, soir donc 18 fois. Neti kir. En plus on baby si jour moi sur côté faut bandela. Faut bandela kosokola. Donc ngani langa boye wana boye sur la main à moto. Tes mains à moto te va rabi. Kosokola vraiment. Donc ne tata la raimo sortir les passer de l'enfant na cher abi. Batumusu bozawa basokola binot. Bodo que l'église va se donc ngana na kati. Donc attends ba maramona na sekana ba apera mona nga tonene. Basokola. Donc na sokola plusieurs fois. Plusieurs fois penza oye na tongo donc place aux mo ba douche ba tsama 3 douches soroye tongo ye se changer bozo zela batu sokoli na tongo yoko tanga na zozela so yo aussi faut zela pena so wana so la pona zo lobiko na ngai faut dans lobiko so koto sokoli se changer na poko so foya les attaques so soro na tongo na poko so oyete mabe donc so oyete na poko bebsiki mona makambo vous devez pendanga na sokola plusieurs fois maman abotinga sokola bandeko nanga basi ba sokola to bandaka ko sokola. OK. Mais to mona vraiment peu changement na ba vie na biso na ebito to akibana ngito to ko les aki soko bosani lamba libanda ba ko laisser lamba libanda te ils ont fait mabe mais ce que place on que sur le contraire soko sokola faut tikane lamba libanda. Soti lamba libanda so milio mabe bakambo maboza lango selo bango ekama na bilamba tika na bilamba ndenge la libanda parce que milio mabe nous okende le bisu to wana tongo zuka les mêmes bilamba wana on l'a-t-il sus donc ti aussi sa 9 séances na wana matin soir on est aussi siki so na ba problème ozobela lo mane donc so na profond les kaka na séance wana osokola donc na salango plusieurs fois papa Rabi on a tiré pour mon changement. Sur l'église, on a rendu le Varabi. Et ce qu'on y est na débit. Et bandi au sokola. Apparemment, on dirait bongi. Apparemment. Et ce qu'on a malade, bando sokola. On dirait le bico. Ils ont le bico côté. C'est le loco le biki. Au moins, une semaine, 2 semaines après. Quand les mêmes promos arrivent dans le monde. Les zombies. Pas si, hein. Donc les mêmes meli na système wana donc ngati meto u meli famille ngai balika basi na mama boyebe na mino Yesu te Yesu mais boko on appelle kuna babito so appelle makambo Yesu to meka no ko calculer rien papa Rabi il mange ça na jour mususu to vandi ba FC biso oyene baloba na bino ke libanda Yesu za kufa bakosa bino libanda Yesu vi musu ezali ona biso to ndimi c'est pas lui bon ndimi il faut to ndimi ko ne l'église va être bino que libanda Yesu kufa ezali bakosa bino libanda Yesu vi musu peza nango to ndima ngo parabi poto za wana vi musu ezala mais vini c'est ça les problèmes ce qu'on a quoi arriver chaque fois vu que Marie qui est la place on a fait changement de choix pesate mutu pas quoi évangéliser pas athée
ata so nzela ya malamu sengolo landa za pete yo na mama toke zo landa ka mama toke boy na bande ko na biso baleki bala ndinga yi tozo kende fuma na église wana de comme pene sika na biso. OK. Dimanche kutu ma mo sambe nga na yebi yango te papa Rabi. Oh, oui ba kuna bozo sa na église te. Dimanche bena na na église te. Ah. Na fa na pona yebi desi na sokolo na ngai. Kuna ba fongola mo pe Bible pété. Oh. Eso boyega boni santé ba tuna ra santé. Olala ki ndenge nini? Mikolo ndenge ni te, moi mikolo bo expliquer ka mo état santé. Moi conseil ka kale. To sokoli na yo kana séance. Donner na za boye. Oui bando yako, bando ya pinza ba papa, ba mama na bana. Siko jour wana soki neti mai kangamaki. Siko bozana ba séance. Et baby siko ba mai wana zaki ya bango moko biso ya ki soki yo za na batio na programme wana yo a condition wana na 4 likolo mungo mai ezaka kuna bazanga mai te kuna mai ezana ngo na ba kantine bango siko bikolo mungo osele oni kasi yo so pesi bango ba biso ni basala ba mélange son détail c'est wa sabe mélange na za pété so pesi okutela mai ezana déjà mbachaka mungo na mai yango. Parce que si la mungo na mai yo mona ngote yo pesi mungo kutele mai eza déjà wana mai eza déjà yo yaka ba pesi yo na cantine ko baluki na simoke na douche. OK. Vous avez bilamba yo yo bi ke so batenga na programme sokola fona so mba soit moi pantalon on no sokoli la soit couper mon roboy vous avez so na sokoli après ko sokola na tandi na singa na bango eti ela appelle libanda condition. Kola son anda goute na lobi tango yo lobi so ya so na tongo so lamba wana la ti do so na tongo olongola ngo so mbula soki mbula polo nango bango si pesa ka libanda na tongo sokoli utike lamba na poko lisuso zongoli ka lamba wana osala ngo 9 wa matin soir. Voilà, comprenez, notre frère Ayamba Jésus-Christ en Nazareth à cause de la foi. Wana les introduction ya wapi oyo yaza ko kende bisika za okende bazende ko sokola yi so ye aux un problème tozobela ba so sokola 9 fois ba peso mai na cantine tongo sokoli na poko sokoli même ça peut qui est en condition so que bebsi une fois au bandeli à 0 et zai bisika oyo ya zeko kende mais kuna Yesu Masia azala kité et siko nini salaki o se retrouver à cause de la foi pour lobby kuna bozo sana mikakata na ozo aussi la ka non si la pété ozo kaka maladie faut beli lelo oselo lo bongi après malade on se zongi imane pas rabi na comme na temps moso na bela nzoto na ngelinga na ki cité loso ne ala so ke na ngono hôpital ba pe sanga traitement do malamu na zo traitement te ke na za na ngai sans traitement loso pe sanga traitement lo pousser nga suna bien asu bien. OK et moso na zo bela mo mama zo lela et mon nzambo ko zo nota molimo na ngate. Nous avons dit que nous faisons bien que vivre. Nous avons fait souffrir. Nous avons fait souffrir. Nous avons fait souffrir. Nous avons fait jeune garçon. Donc, comme nous avons bien. Par rapport à bela bela. Tout le temps, nous avons bien. Nous avons bien. Nous avons bien. Donc quelqu'un a comme que Lukata liwa akufa na ye. Namande na kufa na nga po. Comme na suka. Kubela vraiment na no bela bibela bela, on rappelle bibela bela. Si on nini sala ki okoma Sainte Thérèse yo déjà comme Yesu Masia Nazareth oyeba kité. Mais tu pas yo te yo azala kité. Le 2 juillet 2017 à cause de la foi. Ndenge ni se retrouver qui. Donc et sala qui se retrouver à cause de la foi par Rabbi. Biso aboti biso 6, 3 des garçons, 4 filles. Le monde a tata moi na biso na bandal ayako kobala ayako zwa leki na biso suka ya mwasi Rebecca akome ko fa na bandal. Do yende dans le bandit ça zo net do lobi ko na les déplacements. OK. Do ya lomwe po na biso. Akome fa ce pas grande sœur na biso na bandal. Sko kuna na église abando sambela. Po yeta comme ça comme isko na ndanga grande sœur comme sambela. Et bien sûr, ça sera toujours. La place basokola bino. Biso za keso monique to kenda kaka conseil basokolio vina biso les gars ndengona. OK. Et hako ta groupe intercession ne ba ro sambela so ndenge message qui t'a sobeli na ebité a robia na téléphone. On a moni net ba peso message avec grand frère na yo ngai des grands frères on ngai. Ensemble l'église a passé de la foi pour c'est l'ensemble. D'abord, on a pu se montrer des gants toto.
leki na mwasi bango na groupe intercession na bango kuna bandal nde bazui neti vision yo osambela pas pasteur de la foi na nzambe na église pasteur de la foi. OK mais ngana ye pasteur de la foi ya sala ne théâtre oyebi kutu teke za na église muta maboke kaka église na bango na 13 wana bon samaritain basanga tona zo na ngolo zo tuna te na bango pe na ndako kulana makambo wana te bon bango na ke place tozali nde yango wana nde bien place bosokola kana bozimwa conseil oh dimanche bosambela te wana ayebisinga pe ndenge wana mo bakara kaka parce que là on pousser na comme à cause de la foi la système ezaka ba fiche donc ce que dit que ba bête dans l'histoire pasteur de la foi son moni photo na ye son zo akimia te oh to lo ba ye yo te photo ka ya papa mais bisanga que la simple faut la simple l'église ya pasteur le son moni photo na zo akimia te imagine jour mususu non ozo comme à côté wana mais du moins la famille moko akendaki pa yaya na bandal botikalaki 5 y compris ba parents 7 bon sikoyo bamoni bango te na vision bamoni kaka yo ngaso bamoni kaka ngapelo na kamo sikoyo yango bamona kaka ngai bamoni kaka ngai so ngai pe bon mo ba doute pene zalaki OK parce que nous va convaincre na papa rabi zalaki so ina moni photo ya pasteur de la foi ba photo ka ba photo ka to mona pasteur fa affiche donc so na moni mona interpeller petit sœur ayebisa ko nini pour chitangalo non et zo ngela nga na mona ke oui changement pesa na pété na vie na ngai jour mususu poto ina 9 jour mususu na mona ye mo pasteur de la foi na ria wenza 6 akoto ndio na venir école boye ba pubalo ba fini mi balé wana école to pubalo ba chargeur ba chargeur ba mituka pasteur ndenge ba bela so moni de la foi pasteur de la foi na kapeso na taliso makirance de Tanzania mais mon temps bazo ebisanga yeyo le fike moi qui chez ni gama ba karakaka oda beso na mina poussa neska o comprendre ngai non mo ba karakaka ezo eba rabido zo beta penza mo ba kara zo te wana pe déjà CFC déjà et bandi na ngana yebi na ML de Paris ngana yebi na ngate parabidial baza tellement risé donc Yesu Masia Nazareth ça vraiment nzamba solo pe abomo amen imaginez ça qui non on pensa que le boti n'a pasteur de la foi na mona ba photo na beta bakara était ce pasteur so père Roland Biso ça on se rappeler ça na signé mo za na 5 ba ngo M16 en face une église mo ben invita ga wana a hotel l'équipe nza wana na camarade na mona pasteur hotel ba tu ba miti di banda église ngo boy ba bi maraté mais jour ya ka wana ba tumbaki ba miti di banda l'église on est en face à signé MCS na ngam soko on a pasteur moye ouais sanga Yesu pasteur de la foi ngo asengi batu ba yamba Yesu l'église on va MC batu Yesu ngana lekio mena ki soni yoki soni yamba Yesu eso panga na maso to leka esimo leka na lendi na sedi ki jeune ko leka bongo ne tuma fu na leki na ngai OK to sona leki bona dona moni deti na sedi deti lisumu na ozo kimia et vous tombez sur l'église, moi na Kinzundu, pasteur mo pe déjà, ça fait à KDC, il peut déjà côté na CFC. OK. Ça na Kinzundu na 6, pas personne Hollande envoyé ba mamno lo. Ça na Kinzundu na 6, pasteur mo pe déjà à terre l'église CFC. Je me suis les calisus, on a cause de la fone économique. Na moni sur pasteur de la fone terre l'église ngo. Na 6 pesos, ba mi sur libanda. Na hôtel les gars, pasteur ngo yo, moi est-ce que c'est ngo so na hôtel ça nga bien. Et comme ça maintenant Yesu na obanga sukoleka so etango ko masomba cause denzadi na raté denzadi église na face à MC zabeka na 6 moko na Kinzundu les na 6 na Kinzundu pa père ko ba église wana pasteur na pesa terre na CFC to ko l'appelle déjà ko yemba na église neza na église extension neza na soleki cimetière ki mbantseke likolo OK avec ça choral homme de la foi tana ki to geye mbona pasteur ngo ya yebi na ete na nga yamba nini ye pa yebi na ete yebi na ete ko ataki ko yamba Yesu ko père père anote asko na tana comme ça ma cause na foi awa ne photo silaba dona ya pe na cause la foi bi awa ne penza na ene awa ne na campagne opi na ne lelo nga na yamba atande na lelo fuma fona na yamba Yesu c'est que problème na ngeza oyaki ndengeni nanya bengaki yo isala ndenge nini
Oui, à toujours. On a des DG dans mon toit. Tinde ngai teke na kendi. Conviction par rapport à petit sœur Nenga Bengaki. Par rapport à la raté d'Enza Douana. Enza Douana. On me trouve l'église, mais ça y est, belé, va y a mis ça paye, Yesu, va y côté, monsieur Soupé. Papa Rabi, tu es comme na CFC, pas passer de la fraise à bien. Ça bien. Et CFC, l'église est sous Massia Nazareth. Amen. Et ça, l'église va comme maillopé, entre parenthèses. Et va te payer Yesu. Mais façon que la Sarah m'appelle. Tous les kabouya mbaye sur l'église et bien va ça va tuer sauter. OK. Et ba tei na bango moi appelle dimanche moi appelle une année pe église ba ba appelle quitte baso ngaka. Étape on n'a pas l'examen du bosso fait tika et ça m'a répété. Et ça m'a raté l'église est belé. Le 2 juillet 2017 à cause de la foi 4e édition. Au bongami nanda ko binazo ki lelo nde penzanga fona ya mbaye sunde lelo. Lelo nga nazo kende kuti bona mona batuke. Mate ya kutu yango na yamba nanu Yesu mo ko zo mix. Pas bien nos sanga ki mela sona vandi na mona nzambe nanga. Et muso no keka te mba buke sur l'église bano kenda na bazo sokola bino nzambe jour pe nanga. Tu zo beta banzadi ana o ya Yesu te. O sokola. Vous l'avez. Donc nous sommes en Gabou et en Sokola. Nous l'avons trop. Trop na vie. Donc nous sommes en cantine et en Sokola na ebi nombre te. Yoga ba bengo Sokola Sokola. Na Sokola penza. Donc nous sommes en Sokola ngana na kati nga. Eza batu baloba batu Sokola, misusu ba kata ba manzoloko, batu mbona ba bougie. Bon, on va pas parler de ça. L'essentiel est que les 30 et 31 juillet, nous serons donc à la place Sainte-Thérèse Angéli à cause de la foi 7e édition. 4e édition, est-ce que Yomoko s'est décidé à parler? Conviction, on est yé. Nabi lelo photo si la penza lelo ngai penza fona yamba pena yesu de lelo. Wana aussi papa aussi maman to wana mamnanga moko na bilelo penzanga wana le Bible le salut est individuel ngamoko papa te maman te ndeko te na kene na ngamoko na terrain na komi ba pesinga pe kinde ba protocole ba pesa comment erni Dieu na koma ba 15 heures sur na go sanité. OK au moins ba te belé ba te belé na sombi pe nini chapeau ya papi ba ndeko ba la tanga na so na zo papa Moïse matuta betaka pe na cause de la foi wana. Au binito fanika au camoufler. Moi au bina pesa nango tu la campagne moi ndeke za ambiance wana. Nazali pe na ambiance wana. Sikoyo ta ekomi moment ya koyamba Christ. Et sika na mona ki ke ba ekomi sikoyo moment ya koyamba Christ. C'est-à-dire tobini na biso to adorer to kumisi nzambe mateya eleki offrande pe to tie et comme ici l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi a ça l'appel pour na koyamisa bato Jésus-Christ Nazareth mokonzi pe mobikisi na bango yo siko tango ngo ekoki tango ngo vraiment ne ekoki na bi awa ndesi tango ngo mesdames, messieurs, maintenant il va nous parler comment il a reçu Jésus-Christ Nazareth, son Seigneur et Sauveur. Et avant ça, soyez vraiment branchés sur De la Foi TV. On va suivre cette vidéo qu'il nous propose. Tout l'an calmement. Ndengeni de Kongola, ayamba qui est Christ Nazareth, mon confrère Bix Naye, na 4e édition, il y a à cause de la foi. Tango, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, c'est là qui appelle. Suivons cette vidéo, on se retrouve tout juste. Cause de la foi, 7e édition. Nalobaki na bino ya solo isengeli te koluka eloko ya bomoi kati na bakufi toba yango motei uzali koluka kodi ya kondima kodi bozali koluka ya kondima izali pembeni na bino kasi bozali kuiba te bozali koluka kodi ya kondima nayebisaki bino bolanda mutu ya memi krishi na mutu na ye na kati ya krishi na ye nde kodi ya kondima ezali wana
Solo na lobi na bino. Awa nde na tere oyo bisika kodi ya kondime kopesa mila mutu nyonso. Awa. Ezali awa. Mokulu ya le 30 juillet. Kubanda samedi ya le 30 juillet awa. Samedi ya le 30 juillet. Dimanche ya le 31 juillet. Ndi bokomona kodi ya kondime kokabwana na tere oyo. Voilà. Yindi ya mimi krish. Na kati ya krish wana. Nzambi atondisi oyo ezali bapusa na bino nyonso. Nyonso boko ya koluka. Le 30, le 31, samedi, dimanche, ne bokozwa bapusa ya mitima na bino. Ikubanda na ngunga ya 14. Zala na tango ya malamu po kutana na Kristo oyo ememami epai ya mosali na ye. Yaka na kondima na yo. Yaka na kondima na yo. Kuya na loyenge te. Yaka na kondima ndio kokutana na Nzambe na bomoi. Motei, ate binkonzongola na biso lebuki. Esenga tona tumuna bisingine na biso awa. Seke Yesu Masia ko komisango kinkesa. Nzambe atondisi mosali na ye na nguya. Babeli bakubika. Bakakatani bakotambola. Bakufi misu bakomona. Soki oye na kondima. Solo oyo na lobi na bino. Po omona yango kokokisama na bomoi na yo. Esengeli oya na kondima. Kondima na yo tango ekokutana na kodi ya kondima. Miracle salami na bomoi. Motei, ebongo pona biso basi ya ndumba. Nzambe azali na posa ya moto nyonso mokola le 30 pe le 31. Akomona loboko na ye. Na nzela na mosali na ye. Ebongo pona biso ba maître. Tika komema ibindi. Ki maître na yo sala yango na mosala ya tata. Yaka mokolo wana le 30 le 31. Après wana okokutana na kapa kobaka yo na sécurité. Moto nyonso ya makambo minene kosalama awa mokola le 30 pe le 31. Nazali kolaka bino. Bongisa motema na yo. Yaka na motema kofungwama. Makambo nyonso koya nango kozwa solution awa. Nalobaki yango ni bandeli. Ezali kambo koya na motema na yo abongisami. Pe kondima. Ba problème nyonso solution kopesama awa le 30 pe le 31. Apôtre de la foi, 7e édition. Apôtre de la foi. Le business a ses idées. FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Marina 70, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. Komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. Agence assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Voilà, merci tonton Gauthier Kele. Comprenez, on est en direct. On est avec notre bien-aimé les frères Ngwala qui nous parle de sa conversion. Donc, ya Nazareth, à cause de la foi, c'est pour les 30 et 31 juillet à Sainte-Thérèse, 7e édition. Et là, on parle 4e édition, Bisiga Bindeko, à Bongola qui motema. Ayambi Soumasi à Nazareth, un témoignage où il faut édifier le peuple de Dieu, il faut édifier, surtout là, on a beaucoup de mingi. Au commis,
na Bouddha bisika wapi campagne d'évangélisation à cause de la foi Ezaki 4e édition. Le 2 juillet 2017. Pasteur de la foi a sali appel pour battre Yesu Christ en Nazareth mon compte pour mon bix na bango. Betali solo. Arabi Yesu Massa Nazareth azanzamba solo. Amen. Aza vraiment nzamba. Amen. Et na confirmant que Christ azanzamba solo pe abomoy, pas le véritable Dieu le jour wana. Pourquoi? Parce que on a les cas. Na yamba Christ azaki bitumba makasi. Bon. Ezaki bitumba. Est-ce que on va comprendre que bisika nazalaki, bisika na ndoko nyata matambe. Vi nazalaki nango wana sona beli, ke faut pas sokola ngai 9 séances 18 fois tongo pourquoi? Qui n'a compris que nazalaki ce qu'on a comme Yesu Massa Nazareth était na côté. Kuna Christ azate. Kuna batanga komba Yesu te. Est-ce que on comprend ce que ma pratique na ndoko sala, yaki na makambo et na ndoko tsali na nzoto zaki ya nzambe. Derrière toute chose, il y a un esprit na kola loba. Parce que pour aller à la podium, on a poussé à liboso. Là, il y a Christ, il faut pas avoir de problème. Na vanda na kiti qu'on a télé, mais na mona na bakayenga makolo. Ne dis pas ça. Kuna l'homme de Dieu azo ça la paix. Si ba comme leka. Tato ba deke na ngina banda wa msabatu Yesu ya yo tikali. Yo mutembe zo tungisama. Ozo ba doute, mais si mo zo bana ko leka, musolo ba ko leka te. Ezali pe ko lobano bongo. Non, papa Rabi, ba kangi te, so ngo telema ba bloquer. Neti ba chaîne ba kango siko. Yo ko ke yamba Yesu te. Yo faut tika la côté na biso. Na sa mutema ka nzambe sunganga. Jésus sokola ko kaka. Jésus na sa teka nzambe sunga. Na bundi kisika nzambe sunga nzambe. Na ozo makasi fwa Rabi. Na pusani ti liboso. De yo pusana bato suka oyo. Suka penza ba pusana bata suka. Tana pusani. Pona fongola suma boyo komi sur problème. Oh. Fongola maboko, sona fongoli maboko ekangami. Sona fongola maboko ekangami. Nani azokanga maboko ango? Mais papa la biyango moko mali bosana mona makambo ndenge wana. Do sona fongola maboko yango tama ba tout geste compte na maboko ya losambo za mamba solo. Amen. So ifongola maboko, sona fongoli maboko ekangama yango moko. Nzambo osunge fongwami. Kolo basiko kolo Yesu. Au Fandi, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maëta, l'homme de la foi, a sali appel pour nous yambaye. C'est-à-dire que bon on a donc converti en Christ. Baninga bazokine, yo makolo neti bakangi ba chaîne. Ozo bouger te. Ozo lingo tele ma makolo bakangi. Diable a tellement risé. Est-ce qu'on a confirmé que Yesu dans Nzambe dans sens voilà pourquoi ce n'est pas Christ il vient zater que Dieu be tika ke na ngaka pour ce ngo na ngoti pour tika na ke nini et là on a confirmé que Yesu en Nzambe ngwana pour ce ya obix na ngate o tika na kende pata na kende na lote na ozonga kaka bana tika okanga sike likambo ezali OK et là on a confirmé que Jésus na zalata dans Nzamba solo pe bomo pour tika na ke ya mozo kalenga zo tsanga betufuma c'est que likambo c'est que vie eza pas Christ. OK wa mombu na nkolo azo insister bata suka nde biso le kaki. So tango telemi yo kai na onde. Papa Rabi na sansalé na kenda na ba na facilité te pona combattre liboso. À part sa puissance mon terrain déjà a déjà dans atmosphère de Saint-Esprit. Mais sur liboso on a sonné de bâtir mais ça ne m'a ramusé za wana. OK. Parce que na santa puissance on a na kiti ya mususu tana komi sur liboso pour des cas bazala qui on a mon sur mara mususu. Mususu lisusu. Ils ont échangé. Kolo Yesu na fongo na bandoko maboko na ezokanga maboko ezokanga ofongoli ekangami oh zona na fongola donc ndeti ndeti bato bo bela nsoma na rebi donc problème papa Rabi. OK mais nzambo osunge fongwami no koloba ndeti mo baki kukuma mais nazo loba kaka mais nazaka ndenge wana te na komeli bongo liboso na yambi mo konzi mo biki na yambi o pasteur de la façon loba ngapi nazo bande wazo banazo bande tant on soit bandi ba déclaration c'est alors que na santé ba fils makolo ndire ba fongoli yango ya mo nta dans le baro ba tu ba ko kweza rapo na ba ba sera na ba ba sina ba bi ba pe oh ba fils makolo venir fongwa maki na on dit donc ça la te bru ba mo ozu moi buka neti buka ba mo na vandi na se donc équilibre ça souté ti pe na ko la muka boye comprends que si quand na terrain ya Bouddha par là na cause que décision habiter faut na meka siko nzambo place na tokendaka ko sokola ba mimanga pa mama na bande ba basi na okesute OK
tapé na zongi ndao na esi bango kuna na ke soupe c'était quand même jour pour na santa barabi pour na rentrer le passe ya na bilo musu na nzoto sonde na santa na zona yamba crise rapide délivrance na selo mo bima pour na rentrer le passe maman botinga yebi et lo mo bima kati na ngai o place dans l'autre et là jour des jours yango de ouais on dirait yango ya Bouddha David qui bande majo yango ya Bouddha yango de o s'intéresse yango de et là jour oyo eza image to bina kuna uchela biso mingi o pasteur la taliputa c'est mis à liputa boy parmi ba décision na zwa qui parce que na nord ka to le passe moi on dit mboma bimanga sona okende kuna ba sokola ta ba na sokola mais pas sango si la raté le na zwa qui décision na mi Christ père tant a déclaré même jour sur place la sentier là avec kati na ngai et bimi la senti passe na nord na tema c'est na moi que oui kuna na seli ba ne na kenda ba ne et lo wango ezala na nzoto na mona pe changement parce que ya journée te na tamoko boy la senti na zui délivrance mais na kezo décision na kuna ba sokoli ote ba sokoli ngate bon ba singa pete mungwa te na yambika Christ na confesser kana bandeli kana o tata lo baki na loba après père a déclaré la senti délivrance maman merci maman kuna na ke souté so bino bono ke denga jamais. Vous voulez avoir votre délivrance, mesdames, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui avez des problèmes, vous qui êtes liés, au Karam Nabali en famille, au Karam Nabasinga, l'esprit n'est pas Sagavina, et tourmentaka yo, Yaka Mukolo, on a les 30 et les 31 jours à place Sainte-Thérèse, Nengo de Guazo Tatola, au Mona Loboko Anzam, au Kokangolam. Et on a sur la Bible, fou de ngaloba daga na cimetière afin na cimetière azaki na ba force humour impossible kata ba chaîne buka mabanga ye babi légion mubimeze pa na légion c'est-à-dire au moins armée na biso donc mubima na nzoto mutu moya ba démon mais jo akutana kina Yesu azoe lobiko naye talande kwa kutani na Jésus-Christ Nazareth na 4e édition ya à cause de la foi alandika muto amemaki nkalu muto amemaki Christ ben c'est landa kaka bisika pasteur de la foi zo kende pe kota a présenter yo maître ya ndako a présenter que Jésus-Christ Nazareth mo continuer mo biksi azine ya yambi kaka azui lobiko akangola minaye azui délivrance oyo umelaki tango molai eloko ane longwe nazongi na ndako na sentima force mususu na mususu okomi mutu na yisiko na ndako ngapuna na okesute oketi na bino okesute pour sina de délivrer mozama yele te est-ce que lo ba qualifier yo zoba penage wi yo wa sango bungi nzela comme est-ce qu'on a ngana komo kende siko wana siko bazo seka yo ubungi nzela zoba mon peuple péri bazo seka yo na comment est-ce qu'on a ML yana bango bazo continuer ka des années tu moi concurrence de bino zo kunanga pe so tala sikoyo nani pena la nani oyo a sala solo parce que ba para ba mesana ko dépenser ba mbongo so beli hôpital hôpital et c'est observer tout à son malade yango wana bela tout à son nanu tout osoko beli mayata mtafuta hôpital tout osoko beli donc ya bututé donc na risquer de na signer kaka de bana kaka nzambe ngana ndimoni a osala on a signé to bebana depuis wana depuis le 2 juillet 2017 à cause de la 4e édition nanu na lobité que na vie na toza bato nako naza mutu na ko bela pe malaria mais depuis wana na koto hôpital te ba dépenser mbongo pour nanga oh gloire à Jésus non non para bimisela mbongo te na zo bele soit ba parents mutu baza na ba problème pour nanga mono to suka nani salama te depuis na ndimela Christ gloire à Jésus je pense que 2017 5 ans ngoyo depuis 2017 voilà ce que vous savez pas rabi tana avant na ba Christ ndengwana ba problème wana mutamu kili pe tamso bossa na DJ ba sengo sa DJ wana DJ sko ya baba to ya ba DJ wemba boye o ba yemba ka nzimo ba yanke ko so se ba kuluna donc ngapo na pesa ba ngwesengo suka na DJ mais maladif on a vu na nga on hérité ko ba yebe général hérité ko ba yebi
Et maman c'était passé la fois pas yébir. Je n'ai rien quoi. Bande wanjili ba c'est na ba suka na DJ bi banze mune zo ka tete. Je record na 13 bande ba yebi be 10 maestro. Ko peut-être moi capella ta ki DJ. Et si et si mate déjà face côté là. Donc voix oyo Nzambe grâce à tes quatre na singi fesele na ngoma de. So ba master na ba DJ mso ba continuer na ba on ki DJ. Ah. Et belé pe bazali o bazala DJ ayo. Sérieux? C'est pas on va neni, mais on comprend que fi ba bino Nzambe te. Ah. Passer de la foi mystique, on va bien passer de la foi mystique. Bon fi que ba bino Nzambe te. Ah passer de la foi mystique. Tena changer ngwala. Voilà ba bongo. Pour na zaki na bango pa rabi, Dieu me voit na kina bango. Pour ko yemba nzembo wana nzembo batakimia te. Ba DJ. Oyembela ba yankinde. Plusieurs fois on a côté studio, plusieurs fois. Ba bi danger au sentiment na ba fête ya ba. Parce que je n'ai hérité ko bazolanda na studio bi ke yeyo. Ba tine lenga nzembo moko to beta penze mne mo DJ, to beta. Et si matin. Na otanga masa msuzo ebite ba dimaria wande we ba nego dimaria ba ebi. To yema na. Bozana ba. Dimaria wa yemba ga epoa azokata te. Mbe wana. Do sorota la bigi DJ ngwala. Ngwala yona. OK. Yo comment no pasteur, yo comment mono na de. Beaucoup na rapé. Second, tu vois numéro ba WhatsApp to sola. À Facebook. DJ Dimaria ta collègue na yo, ex DJ comment vous allez Nzambe Leona CFC. A Olante pe message moi pour na bino et ça moi bien. Boya pe mukolo ba DJ message to coming. On va suivre maintenant une chanson bien que vous étiez DJ, vous chantiez pour l'ambiance tout ça. Mais vous savez na mongongo ngo ya koyemba na osepeto landa extrait pour proposer so peut-être la surprise pour na yo et mingi ça qui bien toto ko checker les so ko la biso ex DJ oza qui très maladif abongola mutema na cause de la foi 4e édition et pas mon na ko le pasteur Jean-Paul Maët l'homme de la foi les lois comme au sel na Nzambe a comme Mbela Jésus-Christ Nazareth. On suit cette chanson, se retrouve tout juste après.
Voilà, une très belle chanson. C'était donc au centre évangélique de la foi en Christ, les jours de l'indépendance, le 30 juin, avec frère Ngwala, ex-DJ, ex-Sokola, les loyo, Moussa Nanzambe, Moembe Nankolo, dans le centre évangélique de la foi en Christ, frère Ngwala. Mais nous avons un DJ, Kati Nankolo. DJ dans le Seigneur. Voilà, c'est quelle chanson encore? Oyo. Wiza tout ça dit ça. Wiza tout ça dit ça. Et ça dit ya pas Marcel Mbou. Mais ouais. Et Yesu ya ça dit ça. Wiza tout ça dit ça. OK. À quelque part peut témoignage na Europe. Témoignage vraiment ça vraiment. Enze moko buta epsenga na yembango notre père. Le pasteur de la foi. Et ça nze pe robeli makambo ya kondima na kati. Pourquoi peut ça moi réforme moi n'était sur réforme ce parti moi na ki Kongo ne bazoloba. Totolo vanza zeti kutu kwambisa ofumu tusadisa. Totolo vanza zeti kutu kwambisa ofumu tusadisa. Pasie pasize na vavanza nunga tununganga zaya vimbasa tweti veduswa kwa mfumu Yesu ivu luzi. Tiko oloba qui comprend qui ont bien été. Nana kanga passé. Donc les là na comment kutu donc totolo vavanzanza ingoloba do mitungisi na biso ba passe na biso eleki mingi. Mo kondier sur ma séance ya ko salisa biso. Et deuxième couplet lobi kondima na biso eza na misisa dia na fondement te. Donc Christ est matissa kondima na biso sur ma séance Nazareth. D'accord. On a deuxième couplet. O minu keto tata kakenda mianziko. O fumu tukubikila kyo. Minu keto tata kakenda mianziko. O fumu tukubikila kyo. Pasie. Donc on dit que la mission ça donne un fondement. Yesu ma sans arrêt, ma ça qu'on dit mana. Ouais, ça qui est amateur. Sur la troisième couplet par Rabbi, qu'on dit qu'on dit mana biso etali limi vilo amokili. Donc tout ça qu'on dit ma pas mam toto loba. Mais tu sais pas tata moko na ça qu'on dit mana mai. Tout ça on dit ma moko quoi. Et on ko ça qu'on dit ma pa Yesu ma si à Nazareth. OK. Parce que troisième couplet no minu keto tata kakenda mianziko. Ofumu tusadisa vokwangeye kwa mfumu Yesu tunalungango wizakala yeto tangu zazo pasie nazole la mabe côté ana siko tango zota gozo yemba devant l'église batondi bazo sepela na tango zaki DJ ozo comparer ki DJ na koyemba na église bongo et salonde koyemba na église esa na ngesengo parce na mona na sela d'abord nzambe mpesi na pema. Et puis puis singa souffle de vie au fait. Ouais, c'est qui est aux assumes maladie. Ouais, c'est la maladie fité. Ouais, nandimeli azala Seigneur peut sauver na ngai. Nazara ne sengo vraiment ko c'est l'ensemble. OK. Parce que qui DJ Parabi sozo yembela ba musique wana diable vraiment pointa vraiment miso. Ouais. Atala miso nazara moi appelle moi auquel nous avons moi kiningo. Ndeko mususu. Moi ba subasma. Ya ba religion mususu. Bazazi tozo yemba. Mo ba yeba lobi toko okuya to salomo lo moko boy wembaka bien toko tsamvutima na nzembo na yo walisanga bongo soko tisi toko tsamvutima do so ba betso na ba ata ba ezali za mabeto malamu do fika to ba na ba bon c'est plan na oka ato mano bêtise donc ato mano bêtise ba tsanga mvutima. OK. Siko za siko muta makambo wana o ma so siko kufi. Notre frère est très un grand DJ na changu na njili ba yebi azobeta bandeko otanga ba kombo DJ ya kosakana te wa ba master nae azobeta bango pe mais gloire à Dieu abongola ne mutema depuis le 2 juillet 2017 donc le 2 juillet oyo akokisaki 5 ans un joyeux anniversaire. Nous faisons fête à ngo benzala fête. Je tout ko ya bengi biso beto eto meli pe ata moi jito bini pe pour komi moi na nzambe bandi vie ya sika et ukoisa bande kwana nini obazana na vie wana obakenda na basokola bango obazana na vie oezali ko honorer ko glorifier Jésus-Christ Nazareth te et no ebisa bango baya vraiment les 30 dans les 31 na Thérèse Sainte-Thérèse les 30 et les 31 mois au cas tozali mois ga otozali c'est 9 jours et totika na 9 jours donc ndeko na ngai DJ o kuluna
muyibi ndumba onga pede ndeka façon nyonso oyo mukile ezwaka bino balobaka boza bato bozanga tina wana mukime pa Yesu Masiya Nazareth bwana tina baza nzambo achangeaka bato abongolaka ba identité ba ndenga changeanga oyo oyo oyebi nga botala boyebi penza frère ngwala onobenga DJ ezali nazoyemba DJ ngwala kaka DJ ngwala kaka osati oyemba banzembo penza ezo glorifier nzambe te imagine juste otambo na papa Prince Mavuba so na 6 tuti tourner la théâtre to bela ngwala amoto uza nani uyo uza nani so otambo bela roboye na seki gara éviter que et même na veille papa Prince Mavuba vandara je me suis na lenga na babeta banzembo na ligimba na moto na banzembo na le kaona yo kana babeta ngo ti lelo benga bomba les 30 les 30 dans les 30 na bengi si bandeko nyonso yaya toya penza nza Yesu Masiya Nazareth aza na posa na biso ezali kamba koda kondima yo yaka na kondima koloba te ke ngai vina nga na moni suki ngai naza boye nazaka mutu pamba wana mukili nde mtebe ngo mutu pamba pa Yesu Masiya Nazareth ana posa na yo tolobi suile mutu amemi Krish le pasteur Jean-Paul Martin le pasteur de la foi amemi Krish nakata Krish wana ma ezali oza Yesu Masiya Nazareth o changera ba vie bato famille lobi ba mona wasutina na watango na importance to na famille te ayo zanga na otina te yo to mona te important utilité na famille za te nzambe ya solo pe abomoy Yesu Masiya Nazareth ala musala osala pona yo donc yo ba cause la faut ezala ka pa faut ezala bon so ce que ezala ki te bo ba biso oyo bon so bi je faut ezala kaka pour nga fruit à cause de la foi so ki ce que ezala ki te so ki ezala ki te soki ezalaki te na yebi te ta mosusi na kota na nga mabele mpona nakobela penza na yebi na maladif muta mokili donc à cause de la foi nde nandimeli Yesu Masiya Nazareth nde na ye na sepsi nakomosela mpe na nzambe depuis na landa nzela Christ nazonga suku te ona ye na meka suku nano nde na ya na ya mpe na aller sans retour aller sans retour. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup frère Ngwala ex DJ ngapena zothi ngama ex DJ ngobo deja mutatika ex chance pesa ex frère Ngwala musela nzambe moyembi na nkolo ke nza Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pe abo moya za nayo aza nzambe ya parcours nayo ndenga za nzambe ya parcours Mariata Yesu Masiya Nazareth azo lokumu le 30 le 31 juillet tozala wana na Sainte-Thérèse je sais que ba ndeko ba DJ ba ndeko bele ba okimbela nayo tu zo kipe na religion te koloba tenga naza kimbangiste nga naza muta religion boy yo yaka ngai catholique to même si la biso nyonso penza to ya penza mukolango eza malamu na mukito na ba fête mi papa rabi après to ça ba fête na sena moyo biso selon na mukito lo baka invité te wana fête ya CA mais ya lola ya ndengo na te ya lola fête ya lola invité na ye ndenge na bengi so pe bengi so na batu mususu gloire à Dieu cause l'égoïste te bengi sa bande comme mususu to kumisa Yesu Masiya Nazareth zamba solo pe bon po bisika ezebele mukolo to za papa José Ndita papa Pichu Mwanza papa Moïse Matuta papa Mardoché Kachala oya courait la puissance de la foi tokozama mester yembe na orchestre nyoso ya Gaster Yesu Masiya Nazareth azana bomo. Merci frère Ngwala je pense que na libéré yo gocheke la goche so suite ya loyembo no wana oyembaki comme ça to libéré yo to ya mapende comme ça témoigner c'est à cause de la foi 7e édition les 30 les 31 juillet suivant. Jésus-Christ de Nazareth Seigneur. Alléluia. Sonda mutima mipa Wiza ya langati mami pa Pumu Yesu wiza Wiza Pumu Yesu Wiza langati mami pa Wiza ya langati mami pa
Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Ozabizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, c'est la question de Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.